Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba. Maweja nangila konga mongali vidi mukulu bakambwa nzambi pungutulendo ambanza velela. Solo c'est solo ezali esengo mingi tukutani mwa lelo ya le 1er janvier 2022 selon calendrier tempéré. Des esengo mingi mais biso lelo tukutani mwa lelo tozali bongo messager rapide pour la libération ya baindo nyonso ya mokili mobimba. Tukutani na teke ya bana tope feti ya bana na biso ya loposo moindo. Des esengo mingi biso tozali bongo koko ikumu tozwami bongo tozali bongo secrétaire général ya Liloba Nzambe bakoko na biso tozali bongo chargé d'enseignement ya Liloba Nzambe bakoko na biso tozali bongo disciplinaire ya Liloba Nzambe bakoko na biso. Tokutani mwa lelo pona ko sepela teke elamu ya bana na biso baindo. Donc tobengi yango teke ya bana na biso. Et na teke na biso ya lelo ezali 21e édition par rapport à les 1er janvier topé le 1er sanza ya liboso 2001 kino toko mamo imwa lelo 2022 sali biso 21e édition. Donc ezali sengo mingi to biso na calendrier bantu na biso, ça veut dire tozandenge moko te na ba tempéré bango bazo fêter lelo fête na bango ya fin de l'année na bango il y a 365 jours selon ndenge ba étudier ki terre na bango pe agglomération spatiale na bango. Mais biso bakoko na biso loposo moindo ba déterminer ki tozali na 784 jours na année na biso tozali na 28 mois 28 jours par rapport ya sanza. Donc les esengo mingi teke elamu na mokili mobimba na kombo nzamba bakoko na biso nza kombola nkumu vidi mukulu bakambwa chema munga mbunga. Donc les allez sengo mingi tukutani mwa lelo totombeli teke elamu na mulakisi ya bwanya maele koko kipulu mangongele agomoro azwami kuna na Maroc yenda na continuité ya koko mangongele agomoro. Les allez sengo mingi totombeli teke elamu na jardin des messagers na Badarakuna na commune ya Lingwala na commune Bolimbisi na commune Ntsele. Des esengo mingi biso ba messager mukomo lelo to sepelaka na teke ya bana feti ya bana. Donc esali biso 21e édition ya ko sepela teke ya bana. Liloba Nzambe bomo ya seko oye bakoko na biso ekotika seko tika seko na lokumu ya nzakomba bongolo meso mwene oboyi bakoko fimbo kekelo so na kongo nzana libumu. Comme mon mesano to embaka chaque fête ya calendrier bantu ya bakoko na biso to embaka diversité ya banzembo tozali lelo to embaka 9 chansons na 9 chansons on a to embaka 2 chansons à louange to embaka 2 chansons à glorification to embaka 3 chansons à invocation de l'homme noir pe to embaka 2 chansons à purification de l'homme noir. Liloba Nzambe bomo ya seko bakoko ekotika seko na kombo nzakomba de tolobi yango yo programme biso moko lelo tozali na teke ya bana. Donc so sepela ka teke ya bana par rapport ya mabumba mi obakoko na biso batikela ki biso ya yambo poto baki yango ibandela mokili to banda bakoko na biso bayindo mbabandaki mokili ya ki loposo loposo pembete yango bakomela biso na ba bible bakomela biso na makomi na bango nde pour na kubungisa nini loposo moyindo nzela. Mais biso so bakoko na biso baye na cahier de décharge ba pesa ki koko mangongele le 1er décembre 97 plutôt Bolimbis. Donc koko kimbangu abimela ki en personne apesa ki cahier de décharge abimona bakoko no balingi mingi tala cahier de décharge yango yo kende ko luka bana bikisa loposo moyindo. Ndeko komangongela zwaki yango pe andimaki mission po ya kolakisa bosolo ete ko kimbanga botate ko kimbanga azali na biso na bomo ibwa seko na moi mwa lelo ye mutu azali kotambusa mokili na 4 éléments planétaires. Donc koko kimbanga azali grand esprit ye babengaki ye ayaki alataki nde nzoto. Donc les 4 éléments planétaires mabele mopepe mai na moi tope moto nde elataki nzoto ikiti na divinité pour na ko chasko justice parce que kimbango ya kika ko lobela justice ay ko télémé la justice habité ato boyi démagogie to tanga ba livre na binoté bible ezali petit bouquin imaginaire pour na ko troubler loi de la nature aboya ki anga taletsa ki batata
na mubu ya 1921 batata bapesaki mu Congo. Mais na mu Congo wana nde biso bana tozalaki tozwi bwanya. Donc teke elamu na mokili mobimba na 510 millions de kilomètres carrés ya mokili mobimba totombeli teke elamu na Maroc, na Suisse, na etando ya France, mama Tilulu, mama etando totombeli teke elamu ba secrétaire na biso mama Masengo, totombeli teke elamu na secrétaire etando ya France mama Mabiala, totombeli teke elamu na koko Matewanga agriculture, totombeli teke elamu na koko Ilunga secrétaire général ya Lobenzaba koko pe, totombeli teke elamu ba messager nyonso ya mokili mobimba pe bana loposo moindo nyonso ya mokili mobimba. Liloba nzambe bo mwa siko bakoko etika siko. Tokoti na programme na biso moko mwa lelo, programme na biso moko mwa lelo, repas d'alimentation toliaka mbisi ya nzadi malawu pona kobatela reconnaissance ya journée. Repas ordinaire o toliaka moko mwa lelo toliaka biloko nyonso o evandaka lisanga, ndakisa ndunda, mbisi, mbinzo, makelele, ndakala pe bongo na bongo etc. pona kobatela équilibre ya bolingo na biso ezala réuni bisika moko. Na point 3 tolobi repas na biso ya na point 3 bolimbisi tolobi tosalaka losambo ya protection familiale tobengi yango prière de deux papa na mama pona ko garantir parcours ya continuité des programmes ya bomoi pe bomoto ya bana na biso ezala na longue vie. Donc, comment aller tout ça le sambo, il y a protection familiale. Protection familiale, le sambo est amour. Bolimbis. Tout ça, le sambo, la protection familiale. Il y a un mot, il y a un biso, bas na boyebi. Il y a les cas qui na histoire. Parce que surtout, histoire, il va définir histoire. Histoire, les alliés, études, il y a événements passés de l'homme. Ça veut dire. Biso sko ba indo il faut to lukasiko yo to ba histoire na biso to étudier yango to box yango te to landa ba yeli biso te mais to luka to ba histoire na biso passé histoire les a défini déjà monde a définir yango qu'ils a étude moro ya passé étude ya passé de l'homme parce que de l'homme moi tant ba l'homme moi na ba lobi en français mais ya mutu biso to ba mutu batu ya kala au pour ba génération les kaka mais ce que biso sko to une vraie histoire na cahier de décharge au koko mongele azaki azwaki ya mopa ko kimbangu ça veut dire toye ko déterminer mobimba ya bomoyi pe bomoto na biso ba yindo ya mokili mobimba. Donc toye na médecine toye na écriture 23 lettres alphabétiques to bengi ya monati Congo toye na mulato Rafia Ndele bakoko na biso balataki toye na ba culture donc culture na biso ye kozonga lolenge na biso toye kozongisa yango donc biso batindi biso pe bakoko na biso toana likamna mutu te mais toye kobikisa nde loposo moyindo bolongo na l'église parce que okimbango tonga yaki alobaki ete l'église ye konyokola biso tokanga yango il faut ezonga bisike utaki donc eza ba marque déposée bakangela biso mpo abongisa biso culture. Mais ce moni bamboka mindele bamboka bapaya bango nyonso bazana ba nani o religion d'état na bango na nini o na bamboka ndeti ba arabe wana mona boy 99% to pe 90% ba osalela islam surtout en Europe au moni 99% baza ba christianisme ça veut dire pour na nini baza ba religion d'état na bango mais biso to bon ça religion d'état na biso. Parce que ba président oyo ba yaki ba respectaki bokoko te ba kotaki na ba sanguinaire ba kotaki na ba négativité ko banda mobutu ti to ko mamo mo lelo négativité zani tant osali collaboration na mindele boyi ko sa chimie ba koko na yo wa koko na biso balamba fufu tant balambi fufu ba ebe ke fufu fo toka ma yo ni toka po ko ma na degré na mo po balamba fufu ete bate ezali boanya na on biso to ko talisa na loposo moyindo to kotani mo lelo teke na biso ya mokomo lelo ya bana tozwaka bana tovanisaka bango en famille tosombeli bana ba cadeau surprise tobeteli bana ba histoire sambole zoma oyo ezalaka donc ça veut dire tobeteli bana ba histoire na biso oyo eleka bakoko des années 50 mingi tobi repas toliaka biloko nyonso evanaka lisanga bandakala bandakala bambinzo makelele mpona to réunir bolingo ya 449 tribus oyo ezalaki na ekolo Congo liloba nzambe bomo ya seko bakoko yotika seko na Congo ya nzakomba tosala
prière et protection familiale autotikolakisa. Na point 4 tolobi ezali mokolo ya programme déterminé familial, ezali mokolo ya ko sepelisa bana na biso komima bango na bisika ndenge na ndenge, jardin, plage, parc, zoo, musée, bibliothèque bantou pona ko consulter, pona consultation, ko kengela bango, ko kengela bana na ndenge esengeli pona bakola na bomoto ya solo, pona bakoba yenda ya continuité des programmes ya bisika biso tokosukela. Donc les mokolo ale tokenda na bana nde tolobi on tomema on ba plage, tomema on ba zone ba musée, tomema on ba bibliothèque bantou parce que tobi mama ya mama na biso mama pe mbondinga ye mtasimba ki bibliothèque bantou. Ça veut dire toi na histoire na biso sko ezaki déporté pe ezaki bafoué na époque où il y a ba nakoko na biso parce que esclavagisme yaki mundela yaki na maele mabeli susu ya kozwa makambo na biso ebandaki ebandaki mokili pour akoko na biso babanda ya mokili toyoka yango ana contenu na biso teke la muna mokili mobimba to na fête ya bana 21e édition le 1er janvier biso petaka calendrier nanité o tolobi o ya ba grec ité biso to ba noir to za ba yindo to za na lolenge na biso parce que to boti bango na bango to rolanda makambo na bango lisusu te et comme eti ba yaya ba perdre boussole des alliés bosolo tozui na kati ya cahier de charge biso to ba messager to ya kupanda siko bwanya bandeko boya ko yekola to boyi mutute to ponyo mutute makambo vuluzi kimbangu ezali makambo ya bomoyi pe bomoto na biso nde to kutani moi lelo 21e édition to komi na point na biso a 5 tolobi point 5 mokolo ya lelo ezali mokolo ya koyeba posa ya bana na biso pe ko offrir bango ba cadeau surprise pona bayamba pona toyamba biso baboti toyamba mapambo li ya solo na kombo ya nzakomba ezanga suka pamba te bana bazali likabo ya nzakomba sous notre responsabilité. Il obenza de bon seko ba ko na biso tika seko na kombo ya nzakomba. Donc to di awa bana bikomo lelo tout ça la bon ba cadeau surprise to pesa bango posa ya mitema na bango elingi to bete bango ba histoire ba koko to vandi to pesa bango to kabeli bango biloko ali ba argent de poche bobima bokende ko tambola mwa mukie apo to zi bango toujours encadrement mokomo lelo eza mokolo ya fête ya année te na biso ko na suka te mais biso to aussi c'est quoi année na biso passé to komi na 28 to komi na 27e mois déjà parce que tu en as 28 mois Camille te doit fêter 5512 années donc les 5 mois mingi liloba nzambe bo moins seko bakoko na biso e kotika la seko na kombo ya nzakomba moyindo la muka na pongi moyindo la muka na pongi lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zali kolala kimbangu abengi yo ndeko boya totonga kongo ya sika oh lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zali kolala kimbangu abengi yo ndeko boya totonga kongo ya sika na gongo ya sika kufezalite na gongo ya sika kembo na kembo na kongo ya sika bwanyama yele boya totonga kongo ya sika oh lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zali kolala kimbangu abengi yo ndeko boya totonga kongo ya sika na kongo ya sika kufezalite na kongo ya sika liwa ezalite na kongo ya sika bisengo na bisengo boya totonga kongo ya sika liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba
mapemone yoka lisolo, bwanya mapemone yoka lisolo. Awana mboka ya Kongo, vuluzi moko kimbangwe, ateyaki kombo ya Nzambe, na nguya ya bakoko. Sena kombo ya Nzambe, baluka kinde babuma ye. Sena kombo ya Nzambe, baluka kinde bakanga ye. Sena kombo ya nani ye, sena kombo ya Nzambe. Yende Nzamba bakoko, yende Nzamba kimbangu, yende Nzamba mandinga, yende Nzamba mapanga, yende Nzamba bakoko. Bisoto e koko kiselaka, oye liloba ya Nzambe, za bomoi ya seko. Nakari boyoka lisolo, bwanya na Kongo tobeti lisolo, bwanya na Afrika boyoka lisolo, awa tobeti lisolo. Awa na mboka ya Kongo, vuluzi moko kimbangwe, ateyaki kombo ya Nzambe, na nguya ya bakoko. Sena kombo ya Nzambe, baluka kinde baboma ye. Sena kombo ya nani ye, sena kombo ya Nzambe. Yende Nzamba bakoko, yende Nzamba kimbangu, yende Nzamba messager bisoto e koko kiselaka. Oyo liloba ya Nzambe, za bomoi ya seko. Liloba ya Nzambe, bomoi ya seko, oyo bakoko na biso, ekotika ya seko na kombo ya Nzakumba. Na kombo ya Nzambe pungutulendo ya mpanza velela. Na kombo ya maweja nangila. Pe na bakota nyonso ya nguya bakoko na biso batikela biso nguya ya lobiko na biso ya tango nyonso butu pe na moi. Donc ezali sengo mingi tolobi yango na feti na biso ya bana ya mokomwa lelo toyembaka 9 chansons. Toyembaka 3 nzembo ya invocation, toyembaka 2 nzembo ya purification, 2 nzembo ya louange de l'homme noir, toyembaka pe 2 nzembo ya glorification de l'homme noir. Pona kutia bakoko na biso liboso ya mobimba ya nyonso ya bomoi pe bomoto na biso pona protection. Biso a totia protection pa bakoko na biso, totia protection pa Moïse te parce que Moïse a mona to kolisi na maison na biso pharaonique na Égypte. A biso 23 livres, a biso 23 secrets portés cachés à ba secret na biso et invention fabrication. Aibi koko na biso yenga fara aibi nzete aibi yaki ku yenga fara te oui ezaki koko yenga fara aibi nzete na e oyo azaki na yango nzete wana ezaki aimanté so akomi liboso ya ba e ba bongo na kamba forme nyonso aibi yango akosika yo akatiaki fleuve mer rouge akabolaki démagogie bandeko tolamuka moyindo tolamuka ngonge koki a biso tobeta siko contenu ya bo. Il y a deux buts du monde, donc tout ça, une explication du monde, une vision du monde. Il y a un des trucs au bêta, contenu, explication du monde, qui les bandes rendent des tout ça, Adam a FT. Pour Adam, ils allaient administration, Ève, il a fait évangélisation. M'dé la yaki na mopa kangabiso, mais biso to bandi siko na koko ya yambo to benge koko mutu. Auta ina moi. To bani na koko ya yambo to benge koko mwasi, mama Kenton. Koko kitele kinabo, autaki na Sanza, la reine d'amour. Koko nzala panda, yewana siko, yem ta asimbi horloge. Yem ta tourner siko, asimbi rotation ya nini o journalière, na biso ya ba jour o mo ebimaka pona e alimenter mokili mobimba. Koko nzala panda. Le biso koto to saba jeté, to ende ko pesa bwanya oyo to zui. Et pas koko kimbangu et mon comme personne parce que l'église kimbangi c'est makambu au contenu au toé bino boyebi angote boyebi koko kimbangu te boyebi debi na été boyebi ndenga banda kité parce que so bino boyena ba dia papa diangenda ba dia lungana to loba yango ya solo été papa diangenda papa dia lungana papa ki solo kele bazali na papa na bango biologique vuluzi kimbangu abotate abalate ye alata kinenzoto ya Nzambe pour aya ko kitasa la Moussala nae parce que y a déjà bando belé na premier siècle première année ni bandé la mokili bando belé la kimbangu déjà as esprit protecteur de l'homme noir ya mokili mobimba donc y sikoyo biso to na contenu na parce to kutani na na physique donc dilo Nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika seko na kombo ya Nzakumba bongolo meso mwene boyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu. Tukozala ne sengo sena mboka Nzambe mokonzi. Tuko yembela vuluzi kimbangu dia ntungu noa.
Kimbo na nzambe, kembo bakoko, kembo na bana ya Kongo. Tukuyembela nzambe, pungu tulendo yoka biso. Tukozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi. Tukuyembela vuluzi kimbangu dia tungunwa. Kimbo na nzambe, kembo bakoko, kembo na bana ya Kongo. Tukuyembela nzambe, pungu tulendo yoka biso. Nzambe, nzambe ya ba message. Nzambe, nzambe ya bakoko. Nzambe, nzambe ya mama koko nzinga. Nzambe, nzambe ya bakoko. Tukozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi. Tukoyembela bakoko vuluzi kimbangu. Kimbo na nzambe, kembo bakoko, kembo na bana ya Kongo. Tukoyembela nzambe, pungu tulendo yoka biso. Ndezele sengo mingi, teke elamu na mokili mobimba. Na kombo ya nzakumba, nzaba koko na biso. Na point 7 na biso, ato imbaka banzemo na biso 9, wana neto lobi pona kotia bomoko na biso. Liboso ya mobimba ya nyonso, ya bomoipe bomoto na biso, pona protection na biso. Na point 7 tolobi, ezali mokolo ya suivi déterminé de la famille. Pona kobatela conduite évolutive ya bana na biso, pona bazala na encadrement d'enseignement ya tous les domaines. Pona bayeba mokili mobimba malamu. Donc les to encadra bana biso. Ça la suivi déterminé, tout ça la suivi déterminé ya famille. Pona kobatela conduite évolutive ya bana na biso. Pour ba mokili malamu, ba comprendre vision du monde, explication du monde, pour ba mokili mobimba, enseignement na ba domaine na biso nyonso ya loposo moyindo. Le ko na soni ba ki ba chimiste, donc biso sko boanya auto zongo to pesa wa kitana na biso pour ba ya sikoyo, ba protéger pe mokili tango ba koma na parcours na bango. Donc mokili za parcours, pe comme parcours na biso ba messager le to bimi ba ko na so ba tindi biso to banga mutute. Tobi yango ba glise kangama, ba glise ko panzana. Ba croire ko bukana po nzambe ba koko na biso ba yeba ki croite, ba croire ba antenne magique, ba antenne ba se ba sorcier ba ndoki pour la communication. Mais so to kina ba kamba pour na to mona ba pika ba croire. Mais mbula to betsa mbula ya makasi pour ba croire ni bukana. Ba glise bukana partout dans le monde sur 510 millions de kilomètres carrés. Ngoya nza kombeko lakisama to kotina 2022. Ça veut dire, makambo vuluzi kimbangu déjà mobimba nango déjà to recevoir yango par rapport ya début nae ndenge to yebi parcours nae, ça veut dire tout ça dans avance moko parce que makambo na tango ya ndoko sala ma mokili ko ninga na ko bakoko na biso nde bakoya ko assister biso. Bakoya ko assister biso pour na to batela mokili. Parce que to ango ya ba ya mokili nzamba bo mana mokili pété ya oboma rapé mokili té. Parce que ce bolobi ke nzamba bo même mokili yeki ya bongolisa ki mwasi mo libanga mungwa. Toya ko tuna sikoyo muto wana watalaki sima wana emona kika kome libanga mungwa ya kome pe libanga mungwa te poani. Donc makamobo eza histoire mobo monté et pas ya mindele neto lobi yango na point 7 na biso to sala nani to sala mokomo lelo eza nini pona to sala suivi évolutif ya bana na biso pona baza na encadrement d'enseignement. Il y a tous les domaines pour nabaïba mokili malamu. Tobina point 8. Ezali mokolo ya ko déterminer programme d'élévation ya bana na biso pour nabazala bien formé na nyonso oyo ekobanda kolakisa bango mobimba ya bomoipe bomoto na biso loposo moyindo. Liloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso kotika seko na kombo ya nzakomba. Kanga na kini na lea kena komona mambwe message kanga na kini na lea kena komona mambwe na kimbangu lelilelele na message lelilelele lubu tala lumonako balumonako yo 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 balubu tala balumonako yo 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 kanga na kini na lea kena komona mambwe
kangana kinina leake na komona kimbangwe oh lelilelele na message oh lelilelele lubutala lumonako malumonako yo 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 kangana kinina leake na komona mambwe kangana kinina leake na komona mambwe kangana kinina leake na komona mambwe lele message na kimbangwe kangana kinina leake na komona mambwe ezali sengo mingi liloba nzambe bomo ya seko e bakoko na biso ekotikala seko na lokumu ya nzakomba boyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu tozongi na contenu na biso tolobi ezali mokolo ya ko déterminer programme d'évolution ya bana na biso pona bazala bien formé na nyonso o tokobanda ko lakisa bango ya mobimba ya bomoi pe bomoto na biso loposo moyindo ezali mokolo ya plusieurs na point 9 tolobi ezali mokolo ya plusieurs histoire du passé bantou pona ko préparer bana na biso na ba leçon de base oyo eko faire découvrir bango bozindo ya mokili mobimba pona bazala dynamique na ba suivi du parcours ya ba continuité nyonso pona bazala na ba savoir élevé donc comme lelo za plusieurs to betela bana na biso ba histoire ebele ya passé ya bomoi na biso ba indo peuple bantou pona ko préparer bana na biso na ba leçon de base ba yeba mokili bandende nini avant mokili zaki nini nanu vous êtes bien avant mokili zaki avant ça 65 millions d'années nyama zaki na mokili nyama siko ndoli ya misisa nzete mezaki nyama nyonso te parce que ndeke azaki très important parce que ndeke yim tatongi ba ile adozwa azwi mbuma awa a déplacer na maki na ile mususu mais nzambe siko amoni te mal nzamba linga na tire amoni na tire baby nyama zoli ya misisa ya nzete nzete zo fane nde siko nzamba habite fona kila siko mutu donc so ba kati yango osili olali corps physique elali. Ça veut dire mutu, ça veut dire on a boanya a créé mutu, ayana mutu ça qui na mabilité. Pour matière aux ambitions de la mabilité, la première matière dominante, et ça canon sperme tant que kotaka papa na maman va créer des formes au physique mais ben zoto kati et outi kuna na ba astre et ba corps qu'on a biso. Tout un corps costal, corps sublime, corps antécédent, corps ésotérique. Tout ça, corps électrique, corps mental, tout ça, plus ou moins, na 6 corps où bomba mi na kati na biso. Les essais mingi ma bomba mi na 4 cahiers de charge. Ils ont dit qu'on décortique mais nango au fur et à mesure ndenge ba koko bazali ko visiter biso et le mona koko qui pour lutter que là na kumbwanza komba mulakisi ya bwanya maele wazali ko former biso na musika mais tout zali ko koba inda passer zali vacation na biso. To yakito bongisa mukili. To yakite to za esclave mo boite ya bato mo bona kenda na fuka mapona so na nzambe te nzambe to soloani ba koko ba solana nzambe ba otala ba astre to bingi ya muza lusambo moko ya lusambo to bengara lusambo ya astre anani ya ba astre pona ko absorber énergie ya ba astre nyonso de zesengo mingi iloba nzambe bomo ya seko ba koko na biso etika seko na kombo nza komba donc to kutani na 21e édition ya fête ya bana na biso. Donc, biso to fête ba Noël té, bana biso ba fête ba Noël té parce que ça histoire, ils ont contenu histoire na biso té. Exacté. Donc Noël la première sambo za ki PD, et wana ba pasteur déjà na bino kuna Congo misu ba ko tina ba Illuminati a jeté donc ba mo ba vérité parce que ko kimba kangi ba magie. Akangi nyonso ebebi saka mona loposo moyindo etaki di ba kangi yango. Ça veut dire yo soko to sala mo kuna na kuku etalio parce que biso ba to kula kate to lia ka penzo to muntu té. Pour baler ça dans l'église ba to abatu donc biso to na boanya maele to bota makadi ato ba bengi biso to moi na botami étoile mati likolo affiché kuna ça veut dire que c'est déjà une alimentation étoile wana mtesingi ba succès na yo ndela bengi horoscope. Donc il y a moi ce photo yeba nature na biso to yeba 3 éléments spatial ya alimentation to bengi ya moi minzoto na sanza. Dans les 5 mingi to kutani mokolo poso moi lelo pona ko sepela 21e édition ya bana biso
tolobi yango awa mokolo na point 10 na biso tolobi tukuna libungu tulu. Donc na point na biso awa tolobi histoire du passé bantou. Les 1-1-1. Donc la première génération, les 1-1-1, donc ils allaient tangu koko nzala panda na mama ki tekina bubayaki bande ko compter ko banda 5000 ans tina C. Donc ba komi na l'an 0 le kitoka ki betaki na mambenga kuna parce que ba vanda na forêt équatoriale kuna na mambenga. Le kitoka ki betaki les mama ki telekinabu akomaki na zemi. Les zemi wana tangu bana wana ka babota minde ba komi ko compter siko les 1-1-1. Première génération de l'homme noir. Premier siècle. Donc bana wana bayaki et bana wana to bengi wango mama Fatouma esprit des eaux na koko lukalakala mbele esprit de la terre bana na bango bayaki mapasa et mapasa wana mama ki tekina bo autaki na sanza abotaki bango na relation sexuelle te kasa abotaki bango na lokito ya kake ya nzakomba ne mama tombe na zemi aboti bana mapasa de na bana wana siko le tango bandi siko première génération wana mu poso pembe no ayete. Donc il est bango siko ne banda compter na les 1-1-1. Tozalaki na première génération de l'homme noir koko lukalaka mbele pe mama koko Fatouma. Bangwana koko lukalaka mbele o soto obeta ba histoire na biso o to obeta la bana na biso. Mais on est biso photo yekula makasi bandeko baike boya topesa ba numéro matricule bozwa ba syllabus bozwa ndenge bozwa na lolengi na bino o bwando sale la pototika mondele parce que makambo zoya awa na ba médecine o ya mondele tokokima ya muto akota kuna za sute bando boma batu photo yeko la médecine traditionnelle tozan ba syllabus photo yeko la neyo ko batela nzoto na biso poso bateli nzoto na ote mondele ayo chao maboko ndeko biso toza siko to bundela pona loposo moindo nyonso. Donc yango toye ato telemika to bimulu lendo kimbangu kapusi la déterminé bana bilaka des sengo mingi to bina e 1-1-1 wana tozali na première génération de l'homme noir koko lukalaka mbele pe mama koko Fatouma koko lukalaka mbele pe mama koko Fatouma batambolaki na accès ya koko nzala panda pe Mama Koko Kitelekinabo, les premiers habitants de ce monde. Koko Lukalaka Mbele na Mama Koko Fatouma babotaki 36 bana. Donc bana wana mapasa bolimbi sinzamba pesa bango ndingisa babota siko basangana. Batondisa mokili bolimbisi, batondisa mokili. Na balangi nyonso. Na poso nyonso. Na yango siko Mama Koko Fatouma na koko lukalaka mbele babotaki 36 bana. Na 36 bana wana babotaki 24 loposo moindo pe na 12 bana ya loposo ya ba couleurs différents jaune, rouge, blanc. Mais bana wana jaune, rouge, blanc bazalaki na 3 couches. Baki batu ya première couche bazalaki 3 couches bazalaki biso batu 2 couches bazalaki par rapport à ba mélange ezalaki wana et batu ya couche moko bazalaki na bana oyo mama Fatouma mama koko Fatouma na koko lukalaka mbele bana mapasa wana oyo ba ndamba pesa ba mundingisa babalana parce que koko nzala panda na mama kitelekina bo bavandaki na bana wana pe pour encadrement. Donc calendrier na biso bantu ba koko nzala panda na mama kitelekina bonde mbabandi évolution pe détermination ba planifier makambo nyonso ba pesi ba kombo o likasa o mai mais ba kuta mokili wana daki mokili nyonso quoi. Donc ils allaient sengo mingi de babotaki 36 bana babotaki 24 bana ya loposo moindo pe 12 bana ya loposo ya couleur différent jaune, rouge, blanc. Il y a 3 couches, il y a 2 couches, na couche moko. Yo banza de bomo ya seko ba koko yotika la seko na kombo nza komba.
Na 24 bana ya loposo moindo oyo koko lukalakala mbele na mama koko Fatuma babotaki Nzinga, Chaku, Panzu, Mambenga, Nimi, Kuvu, Mbandaka, Makeba, Mena Kutima, Yenge, Kongo, Kongolo, Indu. Koko wana Indu oyo asali ba indien koko Indu imta asali ba indien nyonso à partir ya déportation de l'homme noir partout dans le à partir ya déportation de l'homme noir partout dans le monde pe bongo na bongo. Donc wana bana ya koko mama Fatima na koko lukalakala mbele babotaki 24 bana ya loposo moindo totangi bakombo na bango mama Nzinga oye bandela mokili mama koko Nzinga koko Chaku koko Panzu dia Kongo asali mabende grand premier technologue de l'homme noir koko Mambenga ezali nani oyo Kivete mondial eza patrimoine mondial ya mtu ilesa mokili mobimba zamba ya Mambenga donc ataki koko na biso. Et koko Mambenga botaki mwana na epe Mbandaka wani zaki ba génération yaki kolanda sima mais ato beto tangi 24 bana oyo koko lukalakala mbele na mama Fatuma babotaki ya loposo moindo. Donc tozali na koko Nimi, tozali na koko Kuvu, tozali na koko Mbandaka, tozali na koko Makeba, tozali na koko Mena Kutima, koko Yenga, Yange, koko Kongo, koko Kongolo, koko Indu asali ba indien. Iloba nzambe bomo ya seko bakoko etika seko na kombo nzakumba. Les 12 bana yaba poso yaba couleur différent oyo babotamaki na libota ya koko lukalakala mbele pe mama Fatuma koko na bango koko wana badaki 12 ya liboso ezali koko Mbumbulu oyo tobengi mindele ya peau blanche oyo asali ba européen nyonso koko Izwara koko Melek koko Sedek koko Alimando koko Ndundu oyo asali ba allemand nyonso yango ba allemand na ba 1800 ba pekisaki mariage Ndundu na Ndundu babala na passé ba biki Ndundu na Ndundu so babala ni ba bota allemand parce que ba uti wana misu na bango couleur de peau na bango do ba différent na bana o ba Mbumbulu. Donc liloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika seko na komonza kumba atotangi ka quelques koko na 24 pe atotangi pe quelques koko tokoyeba ya mumbala sima bakoko bazali na continuité koya. Donc bakoko loposo moindo biso mtoboti mindele bazaki 12 bango desiko bakimaki na la 70 avant premier siècle première année mama koko Nzinga pesa siko kombo ya Congo etandi nyonso ya mokili ya Afrika wana pesa mo kombo Congo. Et là, il y a un combo de Mokili, Mobimba, Naba Europe, Bako Batambolaki. Et il y a un sikoyo, Bako Konabiso, Botaki Mundele, donc Mundela Yeka a changé l'histoire par rapport à Ndenge, Moïse, Baïba, Kima Solo, Abraham, Baïbi, Bima Solo, Abraham Tokabele, moi, Sinde, a créé, Arabe, Tobaki en Bazara, parce qu'il y a un contenu, Nabiso, il y a cahier de décharge, tout le monde est Arabe. Yonde bazaka wana biso to pesa kinde ba Abraham mwana biso moka mwasi leki ya koko Yenga fara ya mwasi to pesa ki leki ya pharaon moka mwasi wana babengi na kombo ya mama koko Ketura ba arabe ba changer kombo ba komisi Agar. Donc ye wana to pesa ki comme on est la lune la fantan ataki mwasi ki toko makasi nde ba pesa ki akenda ko accompagner bango po Abraham akosaki koko na biso keno Sarah daki mwasi na ete e koko na biso pe abimaki na Sarah e ndenge to ndo tambo na bwanya koko l'esprit ba yaki ko ebisa ye ba esprit de l'homme no ba yaki ko ebisa ye keno te mwana wana azawa na za mwasi Abraham fotika ye ali ko benga na bango na nini Egypte to benga na bango bakindaki mais to pesa bango mwana mwasi mama koko Ketura les essais mingi
nde tolobi yango polele ete tokutani na 21e édition ya bana na biso ya baindo place bazala sous protection ya bakoko na biso ya yambo koko nzala panda na mama kiteleki nabo pe bolingo na bango e lata biso baboti pe bana na biso po ete tozala na harmonie moko totambola nango toyeba kaka nzamba za moko pour toute étendue de la terre parce que nzamba za moko tomoni te ke totangi baseigneur te parce que baseigneur wana eza baesprit oyo ntango bakoko wana bamindele bakimi e bambumbulu na bameleki bango nyonso ntango bakimi basedeki wana ntango bakimi bayaki 12 bakendaki babotaki mpe na parcours na bango e ntango babotaki batie koto oyo baye koto bacrée Israël nzala ebeti bango bakomi bakanibale babundi baguerre nde bazalaki wana oto yoka batangisaka bino wana baguerre na Nabucodonosor ezalaki baguerre mo boye baoya boye bayaki olia nde bato kolia ayebi na boye akweyisa babitenga na kolia bana mibale nyonso ya lelo bopesanga bango balie bango mais n'est-ce pas bakoko na so balouta Congo bando ya lisusu na bavitese mpona kokabolaka bango bitumba totanga bakoko atiki koko awa yambo asala ya mutuka ye wana na 1700 kutu te mais avant même parce que bakoko na biso babandaki déjà bauti na bapierre na étape bauti na bapierre taillé koko nzala panda bauti na bapierre taillé bayaki kobanga na moto mais bati baya kotimbelaka moto il faut kogratter nini oyo de mabanga po bimisa baintercelle wana e debi bando banga moto bato ya yambo nde baye baidentifier makambo nyonso baye na âge de la pierre taillée baleki baye na âge de la pierre de métaux nde bakomolamba mpe sikoyo mabende bakoko panzu balambaki déjà etant tokomi na ère de moto bakoko ngengele bakoko motako baye bakoko bayaki wana esusu mpona kosala continuité donc bagénération de génération to wana 28 génération oyo eleki banda mokili banda mais bango bazaka so na 10 générations donc histoire na bango za fausse te tokoya ko dégager ngo pona mona loposo moyindo ayeba siko ki bosolo na ye po tambola na lolenge na ye culture na biso po tozwa bénéfice o nzamba tinda biso to sala kati na mokili liloba nzambe bomo ya seko e bakoko na biso ekotika seko na kombo nza kumba tobi ali mondo koko na ya pembe ayaki wana ndundu oyo asalaki banma nyonso na époque contemporaine bakoko na biso babandaki évolution des clans pe multiplication des noms osangisa bakombo na poste nom donc tant bana wana bayaki 26 wana tant ba o bakimi ba 24 wana batikaki bakola babotaki lisusu ça veut dire nde bakoma sikoyo bazalaki na baclan babandai baclan e baclan tant babandi baclan sikoyo esenga sikoyo ke bando obala na sikoyo bango na bango abali koto abandi koto oyo po bakoma sikoyo kosangisa bakombo ndeti bazwi poste no ya koko mosusu wana neti koko kumena kutima basangisi yango na no ya par exemple koko ndinga basangisi donc basalisa libongo nde yango évolution ya baclan ebandaki l'époque contemporaine bakoko na biso babandi évolution des clans pe multiplication des noms bakomi kobanda kopesa bakombo azwi poste no oyo basangisi na no wana e nde yango est égal multiplication des noms est égal à kosangisa bakombo na baposte non pamba te ebandeli ya mokili mobimba ezalaki kaka na kombo sans poste non nde totangi bakoko nzinga bayika na bakombo ka bayiki na banon kaka poste non te siko ntango bacréé siko baclan siko nde bakomi kosangisa donc bakoko babalanaki oyo bapembe mpe mosusu basanganaki na bapembe bayindo mosusu basanganaki mpe na bayindo mosusu ya loposo moyindo makasi donc esalaki bongo et kino toyo koma na baclan après baclan nde yo obota siko nde batribi na chute ya royaume Congo na 1700 na 1570 70 donc ezali sengo mingi nde tolobi yango basangisi bakombo na baposte non kosangisa kombo na poste non nde pamba te ebandeli ya mokili mobimba ezalaki kaka na bakombo sans poste non na point 12 na biso poso ya ba couleur différent
bakima ki forêt équatoriale, bakima ki forêt Mambenga, bakima ki forêt Engunda, 12 wana baposo ba couleurs différents. Na l'an 70 ya ebandeli ya mokili kino na ba Guinée bakima ki na l'an 70 bakima ki yango bazwa ki itinéraire ba mati bakoti Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale va déborder na golfe ya Guinée. Ba koti golfe de la Guinée. Pe balandi nzela ya mai ya océan Atlantique, océan Indien, mer Rouge, nde bakendaki kotonga Israël pe Asie na parcours ya 200 ans avant la naissance de l'Europe, Amérique, ainsi de suite pe babotaki na nzela wana babotaki 250 bana na nzela nde bayaki kotonga Asie. Tant bakomi baki kotonga babande non na Israël, tant bakomi na Israël kuna ba détecter siko babite bana oyo mwana oyo tant bakomi na Israël kuna babi bon nde baye siko na sima mikolo siko tant komi ba tant to ba bram baye nde siko bayo siko ko banda ko créer Asie parce que Asie ba créer ngo zali mama na biso wana ki toura autopesa ki bango en Égypte ba compagnie Abraham de bango siko autant ba komi na Israël pe ba boya ki bango babite couleur ekota te ba baza ba indo baza ki ba métis et tant ba koma ki wana ça ki bango pasi ba longo ki bango wana de ba ki créer siko Asie wana ba créer pe religion na bango Islam et moi na wana o ba botaki Abraham botaki na Sarah abotaki Isaac wana créer christianisme. Le makambo wana euti na babokoko na bango ba ki développer nzela na parcours à 200 ans ou ba ko s'installer ba créer ba mboka wana za ki exister te abakoko batambola ki yango ba yaki ti awa ba mona ke aize sika mutu ko vanda te mais toko zo bango kuna en charge parce que na mboka na biso kuna za pe côté sala mama lile ezali to ngado cha ba mindele wana ba mbumbulu ba meleki ba sedek ba tonga to cha bango quelque part wana na baba Congo na ba bulumbashi ba malile ezalaka. Parce que bakoko ba na bwanya wana babaki te bo finga biso to tina makapu te parce que bino bozo katon boko tazamba bako balinga bango mingi bache bango pesu na ndako babite botikala comme poso na bino eza léger bozana ba pomoko botikala bosala boulot de finissage ya nini bakoko so bakoti zamba baye na nyama batikeli bango kuna bakata bakoko bakoti zamba baye na nguba batiki bango bateta et yango moni bakoko ba boucher ba nini bazu ba connaissance ana depuis bokoko na biso. Et tant que tu as un mécanisme, tu as un biso photo bendana. Tu as un bakoko à début. Et tant que tu as un komboso. Et tant que tu as bendani wana ba kimi 12 mindela na nde ba yoko créer ba Israël na ba Asie. Donc biso mto baza début du monde, biso to bandi mokili. Donc il y a un lobby awa na parcours na 200 ans avant naissance Europe, Amérique ainsi de suite pe bongo na bongo pe babotaki 250 bana na nzela ba bram no bazana nte des sengo mingi donc to bengani Abraham kuna na Egypte kuna to pesa ki ba biloko to pesa ba taba ba or ba nini tant bazo ngoto bengi père de la nation avec père de la nation mokilité avec père de la nation na bango koto na peuple na bango koto bango ba kimé biso ako ba yo zonge la biso sous pour la destruction. L'Égypte ba zonge li biso ali na royaume Congo sous ba zonge li biso. Donc puisque soto yiko kanga bango na milimo na bango ba créer kiana parce que ba yiki ko sangisa ba corps ya nzoto boy bazu ba potisi yango na ba pratique mauvais connaissance ba yiko la ki ya ba koko na biso ba ya ndeki ko simba te ba awa na mali le simba te. Les bases on va partir du corps, les babima papou, babima angelou, personne t'est formé, soit quitté à biso to kangae, Gabriel soit quitté à toko kangae, parce que balinga te, bako kwea, bako kita, bako kwea ana si to kanga bango to beta bango fimbo a kekele pe to condamner bango, bako ba biso accès. Tout ça va prière à kafu oh to beta pe to déstabiliser mon kili, na matadi mayo côté église qui mbangiste kanga. Donc il y a beti lo sambo et la prière des 4 donc il y a ba couleur il y a 4 couleurs il y a 4 couleurs tout qui na mabanga il y a 4 mabanga tout ça 4 couleurs tout qui na mokuna tout ça lo sambo prière des 4
Donc, tu as bien déterminé en toye kola, pourtant tu quittes kola na biso. Pour to bongisa yango na kimia toyeba soki na bimi na mboka mo na ebale yake aso na kena Lubumbashi kuna baza na terre boy. So na kena na nini o na bako ngo kuna na Matadi baza na ba terre to benga ba manteau et bima boy, ça veut dire photo to yeba déjà mabe na biso. Donc c'est sengo mingi me ba président o tozo ebate, tozo eba ko to bolinga ko to ebata mabele na bino te mais ndenge bozo teka matière. Les obima bozo na contrôle na ngote boyebi ata vitesse ou na kata ba matière wana te mais ba koko na biso basalela ki matière wana basalela ki ba or basalela ki ba ngengele ba yebi basalela ki ba wolo. Pourquoi? Parce que ba yebaki bokasi o ezana kati ya biloko o nzamba chili biso na se ya mokili ya oni nzamba biso to ye kolande biloko ya kili mais to tanga te ba bible na bango te parce que ko biso kaboche na biso ko blokame biso to ko tala moi to ko beta to ko absorber nguya ya sanza pour tous en abolingo ya kamba mokili mobimba toyeko absorber nguya ya moi pour tous en résistance devant ba force maléfique tout dans la boule du soleil na ba mzoto na biso parce que bitumbezo ya bato nyonso ba okufa na komba Jésus wana nani bakenda ka ba prison siko bakobima en personne so bato siko fo bazala na bien formé pour m'encadrer bango siko boye pour ba ndeko na biso bakunda mono ba croix wana bazala en prisonnier. Pour mutu so akufi photo lotae faut ya kana biso ila biso mabomba miso ba oya te c'est que bazan prisonnier quelque part il y a des biso le to lata couleur ba bignon plomb noir to lata noir blanc. Pourquoi? Parce que ça journée à ba koko na biso ba la ko tika biso ya ba wei et journée ba wei tozali na ndenge na biso to lata ka noir blanc pour na ko ba esprit en respecter biso. Et mon colonel va couleur nango au esprit yaka pour na tous revenir il y a bénéfice journalier et c'est moi mingi te ke ila muna mokili mobimba na kombo ya nzakomba bongolo mesa au moins no boy ba koko fimba kekele pour na aussi ça contenir na biso moko moi lelo ya fête ya ba na 21e édition ko banda 2001 ko komangongele a déterminer ki yango pa chaka en place ndeto komi na 21e édition ki no moi lelo ya 2022 na calendrier tempéré. Peut-être que nous avons un calendrier bantou, mais nous avons en place par rapport à cahier de décharge, nous avons décortiqué malem. Et nous avons transmettre en bateau, nous avons pépé. Il y a PV à comme nous avons laissé moi mingi li lubanza bibomo ya seko bakoko na biso etika la seko. To bien ngo awa parcours bantou d'évolution bantou. Pona kotonga Katiopia pe Engipito et Salaki Biso 600 ans en total. Par rapport à Koko wana et Bandela Mukili, tant que comme la première siècle, première année de l'homme noir, Mamako Kondinga Pesi Kombo à Congo, à ça dit ça 50 ans sur terre. Sur Mukili na biso kuna ya mabele na biso ya Mbandaka ya Congo kuna ya Ituri. Et Azonga qui a une étoile et vandi pembe na sanza bimaka tous les jeudis na 5h. Et mon colonisa mon mitano to beli la kaye na nzela bilembo ya mabende wo longengele palata esangisi to beli la kaye na nzela ba fololo rosa ya ba balangi mitano to beli la kaye na nzela ya ba solo ya makasi ya ba solo e beli la ba koko ba fumigation pona yaka ay la biso apesa biso bonté azali azaki reni ya sengo il y a joie. Donc to tombelite ke lamu na mabota nyonso ya mokili mobimba pe via Congo etambola et puis ça biso bo sosoli to comprendre to eba pe to sosola makambu oyo to bungisaki puta bakoko na biso na boumbu pozaki volonté bakoko te na île de Gorée bakoko balelaki pe batikela biso ba trace babete bakoko bakausa ki mai na bango pinzoli na bango misu kauka kina nguya moi pe bakoko balela kina nzakomba nzakomba tala biso bolingo to lakisa ki metape stokomi bayeko panza biso to kende siko abu bakoko nzakomba la nola ki bango na nzela moi pa bisa ki bango ete bobanga te bakitani na bino bakoya kolongola bino soni nde biso to ye na nguya ba mutaza bantu pona ko tia bwanya maele likona mesa toute vérité bonne à dire surtout banga mutu te to bi matière obuti na kata munduki na lisasi wana eza ba argent blanc eza na ba cuivre jaune cuivre blanche cuivre rouge
tobanga te ya ba poudre de chasse wana eza ba matière na biso ekota biso na nzoto te parce que ekokota te Vuluzi Kimbangu botuna so botuna boluka histoire boyeba Vuluzi Kimbangu et pas capitaine braconnier Mozart avec na Mozart na yo ando bomilango banzoko na beta ko Kimbangu 9 coups de balle na nini o na Kinshasa na boulevard du 30 juin et à mon équipe démonstration petozana ba nguya o bakoko na so ba PCB so peto chango liboko na mesa poto démontant liboso ya mokili mobimba iloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso tika seko na kombo nza komba bakoko na biso tamba panzani wana basali occupation territoriale ya abile ya ba indo nyonso koko mama nzinga pesi kombo ya Congo abi kombo ya Congo d'axi di bang l'axi tadi dia Congo donc muta ko yiba yango azana mbanu moko buyi donc mengo au balusa ina ba shit nae et atika ki sanda dia Congo nzete o lobisaka batu vérité lobisaka bo solo pe boya lokuta po sangisa biso on a principe na caractère watikela pesa ki kombo ya Congo za kombo ya Nzambe za kombo ya Koko totangi yango parmi les 24 bana ya bakoko lukalakala mbeli na mama Fatima babotaki des ASM mingi tobi yango parcours d'évolution bantou pona ko tonga Kachopia basaki parcours ya 200 ans pe Égypte basaki parcours ya 400 ans bakoko na biso ou atongi Égypte Égypte comme on a Koko Kangadi et voilà nde tosisi manaka na biso na parcours ya 400 ans de baki otonga Égypte et na parcours à 200 ans batongi Kachopia ba avandisi kisi ya bokonzi ya Koko yenga fara nde batambolaki et tango Égypte kufi na 1200 la période d'Abraham wana et nde bakoko balandaki le long ya fleuve Nil nde bazonga ki sous na centre du monde Congo ba créé royaume Congo vers 1300 et au-delà des 5e roi du Congo ezaki nzinga Nkuvu parce que tout landel ba kombo nous omona ki na Koko Kuvu pazalaki na Koko nzinga pazalaki ça veut dire si Koko nzinga na Koko Kuvu balisi ba sangisi tant lobi kena ni bande le temps ba cleansalaki donc ba kombo wana siko yo bala na de créer siko bato ba uta en Égypte n'Égypte ba kiti nzinga Kuvu des 5e roi du Congo mais premier roi du Congo comme ezaki Nini Kambala et ezaki na 5 dynasties les kaki wana matondo mingi na mokili mobimba matondo mingi na ba messager na matondo mingi na nzaba koko na biso matondo na Koko Mangongela Gomongo teke lamu bisika ozali na mokili ya mulimo po ozali na biso na bomo ibwa seko pamba to bisaki biso ete muto akufaka te kasi muto akisalaka déplacement planétaire pona ko surveiller génération ko sopela bwanya maele to bengi Koko Mangongele 6e face à Vuluzi Kimbangu to bengi Koko Mangongele à Gomoro limoni selia ya mo premier messager du monde enseignant qui ba messager mais parmi tant ando enseigner ba messager to kaka bwanya nae alobando lo ba messager plastique bazali et ba messager plastique wana bazala ki ba yaki ka ba décorer kaka la tarafia abima Koko même surtout bi ke Koko nyonso la ti rafia za Koko te Koko za Orlando alobela contenir Koko Mangongele pas ça l'évolution na yango pour senga ki développement a ransamba ki déjà c'est Koko Mangongele Kimbangu ça ki a sala 444 000 livres sur 444 000 livres on a en sala so bisoté so ko ki pour le tazuyenda to est-ce que tu tiens maboko ezati makambote ya jalousie mal placée te qui a été mutoye lo kwaza te biso créer ba caisse na biso pour tout ça la projet oyo eko matisa biso to zo sikoyo et to matisa pe premier projet ya Koko Mangongele biso to bandi da deuxième projet ya moto sengi bolingo ya Koko mama kiteleki nabo e ingela mabota nyonso ya mokili mobimba ba messager nyonso parce que Koko to zo ki bwanya maele Koko Mangongele enseignant ki biso et si on a conseillé on essaie de développer en haut tout bête maboko so ki soda bimi ya bandi ko défendre pour to zongi sa bande ko na biso baza ko bunga na ba christianisme na ba religion kili ya mutebo makongo ya mutu yo sa ke non ba comme ba proche rapprocher rapprocher ba président na biso pour ataka ba président so masenge nya mabe
parce que tant que comme président ezali mbele la ezali que non et pour nama qu'il faut comme président mais sikoyo yo moko sikoyo za libre service oyo o lukanzela oyo e pesa nguya to o lukanzela oyo ba e kitisa nguya nguya nzela yo pesa nguya nza nzela oyo ya bakoko na biso pour luko e ba diversité nature Congo za munene ndeko na ngai président ka moko ta oyaka boy pa bomsa Congo te. Mais si Congo si il faut la république inanu parce que Congo ana boche ba kombo ana zaki ba kombo boche ba capitale wana bolongo li ba kombo ba koko boche capitale Kinshasa laxi ki na race ça des démons oyo papa Mobutu na papa Luambo ba yaki kozwa kuna na Inde et même aka salite to lobate après boy sa bibosa banzembo boloba kenon o et to lembi to salini to salite bo salino elo kote bandeko boloni na nous pété. Parce que pour l'eau, on a pu faire c'est comme un billet que nous avons fait mbele mutaye bien. Faut y saison, faut y saison na yo, faut y période na yo. Période na yo ils na calendrier na yo. Période jusqu'au faut y période ni na kolona pour y période ni ya mo ibilo que bimara passer na période on a déterminer toi na 4 périodes, toi na 2 périodes mais 4 saisons. Par rapport période ya mbula, toi na période ya mbula makasi na période ya mbula mukie. Toi na période de langa. Tous en a période à yanga mi ilanga na mi nani ona ne ilanga mukie c'est dit na bilanga mukie on a pour yeba biloko ni to kolona pour e bimisela biso compter e bimisela biso nini oyo revenu na mbula to lona nini biloko oyo esalaka ba 10 mois biso biloko mususu esalaka ba biloko mususu ba ndete mususu o to lona esalaka ba 1 an il faut to yeba to calculer en selon période na biso to yebite bolanda ka 4 saisons ndele za onka 4 saisons mais autres on a 2 périodes na 4 saisons par rapport on est to lobi mbula mukie na mbula munene elanga mukie ne langa munene yango bana Congo to salino eloko te boluka sikoboya to ekola bokoko to ekola nenga losambo na biso to bila ya esprit ya bayindu ya mindele te po yango zo bloquer biso po to kutana bakoko na biso apetwa o bango bande mukili bango pesa ki bakomba Congo wana bodondo lango mais président fo yeba siko ke ndenge ni sikoyo o misa peuple na yo na pasi po za nzala muto elobisa biloba nzala muto echa kanda mais poto luna poto lungola nzala parce que mundela yake pa na biso parce que yando olianda bando oliana liana bango na bango yango sengeli siko to zongela bokoko na biso poto lingana to zonga bomoko parce que bakoko na zo zaki bomoko 449 tribu wana zaki bomoko bakoko baluba bando olia bando vanda na bakoko ba mongo bakoko ba tetile bando vanda na bakoko ba chokwe ça veut dire zaki bongo zaki ko kabwana te les essais mingi teke la muna mukili mobimba netolobi yango totombeli teke malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba bolei bolamu botondi na esengo na kombo ya nzakomba iloba nzambe bongo ya seko ya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya vidi mukula bakambwa mpona mokili mobimba boyi bakoko fimbwa kikili osoni na Congo nzala na libumu ekoya fulusi kimbangu na nguya ya nzambe bilembo ya mokili ekomonana mangomba ya mokili ekopanzana ndeko zongela nzamba bakoko na yo yoko sala wapi tango ekoki oyo tango ya nzambe akoya koza bapona mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Congo tokoyembelaka nzambe yanguya yanguya boya toyembela ye tokokumisaka nzambe boya tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka baso tokumisaka nzambe ye azali na bomoi ya seko boyaka baso tokumisaka nzambe lokumu na biso bobele nzambe ayebi bana Congo boyaka baso tokumisaka nzamba bakoko na biso baindo nyonso boyaka baso tokumisaka nzamba bakoko na biso oyo tango ekoki iloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika seko na kombo ya nzakomba tozongisa
matondo na mozalisi nzambe tika ete okumisama tozongisa matondo na mozalisi nzambe tika ete okumisama yozali nzambe nanga nzamba lolendo nzambe nangu ya tika ete okumisama yozwa lokumu na yo pona biso bamesage tika ete okumisama yozali nzambe nanga nzamba lolendo nzambe nangu ya tika ete okumisama lokumu na yo pona biso bana bilaka etika ete okumisama bayaki na tembe po bakabola libota Kongo kibanziseleka sukisa makambo Christianisme yaki pona kobebisa loposo moindo kibanziseleka sukisa makambo imbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa omboka ya Kongo ya bomore totikala na bomo ya petwa na kombo ya nzambe maloba kimbangu solo ekokisami Budaisme ya kipona kobebisa loposo moindo imbanziseleka sukisa makambo Christianisme ya kipona kolalisa botamba indo imbanziseleka sukisa makambo Bamizilima bayaki pona kobebisa loposo moindo kimbanziseleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa omboka ya Kongo totikala na bono ya petwa na kombo ya nzambe maloba kimbangu solo ekokisa imbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa omboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa na kombo ya nzambe maloba kimbangu solo ekokisami maloba kimbangu solo vuluzi ya loposo moindo kimbanziseleka sukisa makambo Christianisme ya kipona kobebisa loposo moindo kimbanziseleka sukisa makambo imbanzi imana matita nzambe seleka amabelongwa omboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa na kombo ya nzambe maloba kimbangu solo ekokisami liloba nzambe bomo ya seko ya bakoko na biso ekotika seko na kombo ya nzakombo boyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nzala na libumu bongola meso mwene oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nzala na libumu Kimbangu wiza ngeyeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina wiza Kimbangu wiza ngeyeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina Kimbangu wiza mupepa Kongo wiza watu sadisa muboloko tunina wiza Kimbangu wiza meye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina muzindombe maya mona galuze imo mutu sasa lusansulo vuluzi Kimbangwe maya loa galia simbamye epaba indo kakaba kumunango nga Kimbangu yo namona binaba ebyango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo yo naloba bino bosimbango epaba indo kakaba kumunango nga Kimbangu yo namona binaba ebyango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo yo naloba bino bosimbango epaba indo kakaba kumunango liloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika la seko na kombo nzakomba
Pangi pangi avelela songa lulendo betumbanduka kakuma tadimayo tukende tukoma. Pangi pangi avelela songa lulendo betumbanduka kakuma tadimayo tukende tukoma. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo biso mokano kaka na matadimayo tukende tukoma. Pangi pangi avelela songa lulendo betumbanduka kakuma tadimayo tukende tokoma. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo biso mokano kaka na matadimayo tukende tokoma. Liloba liloba ya Nzambe libongisi yo na message. Liloba liloba ya Nzambe libongisi yo na message. Ekoya vuluzi kimbangu na nguya ya Nzambe. Bilembo ya mokili ekomonana, mangomba ya mokili ekopanzana. Ndeko zongela Nzamba bakoko na yo, yokozala wapi? Aye tango ekoki, oyo tango ya Nzambe. Akoya kozwa baponami na ye, oyo tango kitoko tokozela bakoko. Na Kongo tokoyembelaka Nzambe, oh ya bomoi, oh ya nguya, boya toyembela ye. Tokokumisaka Nzambe, oh ya bomoi, oh ya nguya, boya toyembela ye. Oh, Luisa Dio mfumu kadadani yenene. Ye azola kusala sadikyo. Kundi uzala sadidia moyo. Luvulula dise, lubaka dise. Wenda moyo, zibula bazala dundaya. Wenda moyo, zibula bazala dundaya. Oyo tango ekoki. Liloba Nzambe bomo ya seko e bakoko na biso ekotika seko na kombo Nzakomba. Vuluzi wambokele yo kimbangu wambokele yo basala kisalu ya kimbwa vuluzi. Vuluzi wambokele ekoko kimbangu. Vuluzi wamboke, kimbangu wambokele, le yoyo. Basala kisalu ya kimbwa vuluzi. Vuluzi wambokele, ekokonzinga. Kimbangu wambokele, yo. Kimbangu wambokele, yo. Basala kisalu ya kimbwa vuluzi. Vuluzi wambokele. Liloba Nzambe bomo ya seko e bakoko na biso ekotika seko na kombo Nzakomba. Nde tokosala losambo ya protection familiale ya mukomwa lelo ya feti na biso ya bana. Solo se solo Nzambe ya bakoko na biso a Congo, a Konga mongali, Nzakomba nkumu, Nyamolo, Ibanza. Tobeleli yo na nzela minei oyo esimbi etamboli ya bomoi ya batu na kati ya mokili mobimba. Tobeleli yo mombianda pamba te yo nde opesaki biso mabota na ntina ete bakoba yenda ya bisika biso tokosukisela na musuni. Pesa biso mayele pe bwanya ya kobatela. Pesa biso mayele pe bwanya pesa biso mayele pe bwanya ya kobatela mabota na biso kino bakola pe ba kokisa yenda ya eleko babango pe batombola oyo biso toko tikela bango.
pe biso totombola oyo bakoko batikelaki biso. Maloba mino ezali nguya ekotelengana te lokola mayebo na kati ya zamba. Bondeko na biso na bango ezingama na lizita ya lukongolo ya bomoi bwaseko na nzela ya singa ya motolo pona kozongisela biso bolingo ya ebandeli ya bakoko na biso pona tokabwana lisusu te. Nzambe bakoko na biso nyamolo ibanza tobeleli yo na kombo ya likunzi ya mabota manso ya mokili mobimba na kombo ya mama Kipavita esipa pona tolata motema monene oyo ye azalaki na yango ya koyamba mabota nyonso ya mokili mobimba na kombo ya Nzakomba. Tina yango Nzakomba ole nkumu apesaki yo mukumba ya kobatela pe kopesa biso mabota ya solo oyo bakoya na makanisi ya Nzakomba ole nkumu pona kobongisa mokili mobimba. Mama Kipavita esipa olobaki yango polele ete nzoto na yo enyokwamaki pona kozongisela biso milimo oyo ekenda pona kobakiselaka biso bokasi ya kotombola mokili na lolenge na Nzakomba ole nkumu pe kobatela mabota pona kobongisa bolamu ya libela ya bileko ebele. Mama Kipavita esipa ya solo ozali sanza ngali sanzela pe manaka ya mabota na biso pona moko na moko akokisa mokano ya etinda na Nzambi pungutulendo ya mbanza velela na kati ya mokili. Topesi yo matondo mingi elongo na Nzakomba ole nkumu na bolingo ya kobatela mabota pamba te obatelaki vuluzi kimbangu dientungu nyoki ya lwenga na ntina ete akola pona kobikisa libota na bino pe ya biso kati na bwale pona biso to monana pe to botama na kati na mokili mobimba. Bokokisela biso nyonso pona tokokisa mokano ya musala na biso. Iloba ya Nzambe bomo ya seko na koko kotika la seko. Bopesa biso bokasi ya kobatela mabota na biso na esengo nyonso pamba te bondeko oyo bino botongaki elongo na Nzakomba ole nkumu ezalaki koboya bilenge bakataka bomoi na bango na mukuse kasi bolobaki yango ete kati na biso batu Nzambe bomoi ezali ya tango molai kati na biso batu na Nzambe bomoi ezali ya tango molai pona tononga mokili malamu. Bolobaki ete toluka toyeba bozindo ya moi na kati ya mokili pona kosekwisa milimo nyonso oyo ekangama pona ezongelaka yenda ya bisika basukisaki bomoi babango. Bozinga mabota na biso nyonso na milinga ya londende ya ngomba ya mangengenge liboso ya bazabolo nyonso na butu pe na moi na mikakatano ya bokono pe ya manso. Mapamboli bopambola mabota na biso nyonso pe biso moko pona to mema mikumba na biso na maboko. Biano na bino emonana na kati na biso pona mabota na nyonso ya mokili mobimba etombola lokumu na bino elongo na Nzakomba ole nkumu likolo na nyonso etikala se bongo pona mokili mobimba. Oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu etikala se bongo pona mokili mobimba. Totondi Nzakomba elongo na vuluzi kimbangu elongo na milimo ya nguya ya oitali bawei bolimbisi ya mokolo mwa lelo ba yanola biso na mikumba ya bomoi pe bomoto na biso
bakabila biso bwanya maele oyo tokozwa en charge mabota na biso pe mokili mobimba etika se bongo na komwa Nzakumba totondo totondi bakoko na biso nyonso ya petwa oyo bavandi na moi na sanza na minzoto na londende na se ya mabele na se ya misisa banzete na kati ya bamoto bavolcan bisika biyike tobeleli koko zonga aya kozongela biso tobeleli milimo nyonso ya nguya bakoko na biso ya mokili mobimba ya petwa baya koyingela na biso elongo mpona bakisa biso bonya bahele bukasi piko molende po ete tononga etika se bongo na kombo ya koko Nzala Panda na mama Kiteleki nabo totondo totondi biso moko bilenge ya koto ibale o toyi na piko molende totondi bakoko na biso koko mangongele ya gomo limoni selia yambo na bonya maele banque de la sagesse bantu asopela biso bonya maele o to koba yenda 2022 pona toko kisa mbela elaka o to yaki kosaka kasi na mokili totondo elongo na nyamulo ibanza totondo totondi bana na biso o bakoya koyingela yenda bisika tokosukila na o babotami na oyo bazana kata mabumu ya mama bazwa lokumu ya bakoko na biso ya petwa peve ya Congo ekota bango babota maesika ezande ba incarnation pona baya ko yingela yenda bisika tokosukila na mosuni totondo nde tosisi manaka na biso na kombo ya Nzakumba liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakumba Onyashongo abanjoli nzem chemaunga mbunga mumbianda pona mokili mobimba oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu ezali bongo biso koko ikuma ya liloba nzamba bakoko na biso messager rapide pour la liberté des hommes noirs matondo mingi na bakoko na biso peteke elamu na mokili mobimba etika se bongo na kombo ya bakota nyonso ya nguya bakoko na biso bayebaki Nzambe etika bongo na kombo ya koko lukalakala mbele pe mama koko Fatuma na kombo ya 36 enfants tope bana ya première génération ya bakoko lukalakala mbele pe mama Fatima bazwa lokumu na ndenge bafongoli biso bwanya tozoyeba bango malembe pe bakabila biso boyebi po ete toyeba makambo nyonso mabombami na kati ya mokili na espace na se ya mabele pe bongo na bongo etika se bongo na komanza kombateke elamu koko kipulu koko ya bwanya maele pe ba messager nyonso ya mokili mobimba iloba Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko bakoko nanga solo boyebaki Nzambe botala pasi na mokili ebani nzela te kimbangunja njamani kimbangunja Jamani kimbangunja ndombe kimbangu na bilenge ya Congo Congo na biso ndombe Congo ya kimia kimbangu na bilenge ya Congo Congo na biso ndombe Congo ya kimia bakoko nanga bino boyebaki Nzambe botala pasi na mokili ebani nzela te kimbangunja njamani kimbangunja ndombe nous voulons la paix dans le monde dans la paix kimia kati na mokili kimbangu na bilenge ya Congo Congo na biso ndombe Congo ya kimia bakoko nanga bino boyebaki Nzambe botala pasi na mokili ebani nzela te kimbangunja njamani kimbangunja ndombe Congo etikala se bongo na kombo ya Nzakumba bongolo meso mwene oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Congo nzala na libumu liloba Nzambe bomo ya seko teke elamu na bana na biso bozo mapamboli ya Nzakumba esopanela bino lokola mbula likolo se na biso moko lokola pona mokili mobimba oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Congo nzala na libumu kimbangu wiza ngeyeye vuluzi wiza watu sadisa
Muboloko tunina ingeta matondo teke ilamu pona mokili mobimba. Liloba nzambe bomo ya seko ya bakoko ekotikala seko na kombo ya mama koko nzinga pona mokili mobimba. Boyi bakoko fimbwa kekele oswani na Kongo nzala na libumu.